Bonjour, bonsoir, bana mama bisika nyonso bozwami napesi bino bambote na kombo na Yesu nzambe ya bomba pe abatela mabota na biso nyonso. J'espère que toza bien malgré tout toza na kati ya matanga vraiment tobungisi oyo ya biso ya monene baoba na kombo ya Jani 5 vraiment ezali pasi pe mawa na kati ya communauté na kati ya diaspora. Vraiment sincère condoléance na libota pe na famille mobimba to garde même ata 1 minute ekosala bien yo na nga ndeko na nga soko omoni pe video na biso garde pe ata 1 minute mpona ko image ya artiste na biso ekosala bien makasi bandeko. En tout cas, tokende tolobela na video na biso soki bomoni video na biso toluka ko s'abonner pe ko partager ko aimer et ko sala biso bien. Bana mama la chaîne la famille bisika nyonso bozwami bandeko ti bapusi kaka pe Karine kaka ke aya po aloba pe na makambo elekaki na TikTok. C'est vrai nga pe nazalaka na TikTok moko oyo basalaka na bato ya TikTok bazokoloba ke bazokotinda jiji ke akende kosala live immédiatement po a répondre Karine lolenge alobaki pona ya Jani 5 na Labrine po akotelaki Labrine mais or que Karine alobaki 50-50 azwi part ya mutu te apesi faute na tous les deux côtés. Mais nazalaki na live à TikTok wana lolenge bazokoloba n'importe quoi bazofinga bazolobaka il fallait Karine alobaka mabe ya Labrine il faut pas aloba mabe ya Jani 5 bandeko totika hypocrisie. Mutu soki azalaki mabe azalaki na bomoi soki akufi bozwaka bilamba ya pembe te botie kaka saint bolatisa ye. Oui c'est vrai azala monoko susu ya ko répondre biso susu te toza na bomoi parce que ezalaki eza na rapport te na bawei na biso toza na bomoi. Mais soki azalaki mabe asalaki mabe eza te ka boza mabe wana bokanga ngo ale bobimise kaka mosantu non ke mosantu na ye nzambe ye moko mutu akojuge ye soki asalaki bulamu obi asalaki mabe. Mais soki asalaki pe mabe fu bolobela mabe na ye mabe eza nini o bino bozalaki ke bino moko bozopesa bamvi na bino mutu na mutu pe azoloba oyo eza na ye posa me bino na Karine fu botufe Karine aloba oyo aza nango posa te donc alanda kaka posa ya bino bozoloba oyo ya malamu bozobimisa bakroni mama pe na batiktokeuse na batiktoker ezalaka bien te donc mutu na mutu azalaka na vi na ye na oyo azolobela azotala mutu oyo boye eske asalaki malamu mutu oyo boye eske asalaki mabe donc fu koloba eza te ke mutu tellement bino kuna bozoloba malamu ya mutu oyo akufi donc ye pe kuna soki alingi apesa mvi na ye donc apesa te mpo bino bolobi yango malamu ye aya kobebisa non. Toza na mboka ya démocratie cela veut dire elakisi mutu nyonso akoloba oyo azomona ezosemble ye bon mabe nde soki ayaki wana abandi kofinga afingi mowei afingi mwasi oyo non bensulte akosala yango te mais apesi ya ye point de vue bino bozotinda jiji aya kosala live po a répondre Karine aloba n'importe quoi. C'est vrai pe ayaki pe alobaki n'importe quoi siko bino ti ndenge bozala nini yango bobanda kozela ke Karine akozwa maboko akangi parce que ye mosantu ye nde mutu asimbelaka Yesu bilamba ye nde azali mwana Maria ye nde azali nyonso wi tobangaka nzambe totambola na kobanga na nzambe mais eza te ke soki mutu asali yo mabe azokobetoka na litama moko yo susu oyo mosusu ozokopesa te bandeko ezalaka bongo te yo mpe okozala mpe okozongisa mutu oyo atikaka nyonso eza kaka Yesu oyo akufelaki biso na ekulusu eza te mutu abana komonelaka oyo na façon nyonso na manière nyonso parce que azali femme mariée bazobala ye nakoyebisa bino mpe na kuzwe déjà Karine basi babala ye déjà dot esi epesamela ye déjà babino bazokoloba bango babanda koloba ke bakobala ye te ezali kaka bese baya kosala bese bozela bomonaka basurprise ekoya susu libala déjà esi esalama bandeko bana mama boza na kati ya kidiba bozoyeba te
eloko nyonso ezalaka te ke ya kolakisa yango na kati ya internet na toi ezalaki na kuzu lolenge ye aloba eke libala na ye ekoleka mpona 2 personnes 6 personnes esili basi babalaka ye deja na boss dimibela donc bino bobanda kotia bapoint bobanda koloba n'importe quoi bapoint na bino wana nzambe alongoli yango atieli bino nde virgule parce que place ya virgule ole botia bozozwa point ya nzambe bozotia donc abalusi yango mpo boyeba yango bien déjà dot esi esalama esi esalama donc sikoyo bino botindaki jésus ke aya kosala life à répondre Karine aloba n'importe quoi donc mpona bino bomonaki ke Karine akozala kaka bongo akokima zizi mpo Gigi nde azwaka mabanga na moto atie na monoko abwakeli bato non à répondre bozela nazotiela bino yango bolanda yango na bokebi en tout cas bolanda yango na bokebi mpona kolakisa ke mutu nyonso mpe aza na mutu aza mpe na monopole ya koloba maloba ezalaka na moto nyonso biso nde toboya nde rando mpe mafinga nde te me koloba okoloba soki oza na raison pourquoi pas oloba te okoloba na yo bozala natiela bino la baronne mpe arépondre Gigi omonaki neti aza nzambe ye nde ka motu fo aloba bato mosusu basala nini baloba te bozela nazotiela bino boyoka yango la famille aliana namoni deya bamessage na bino nyonso na privé deja namoni o bosengi nga deja namoni na yoki ane eloka sika ofinga nga te nga na ena otomona na kutu te avant même to bando solola abanda deya kofinga nga elongola nga Karine elongola babone na nga bachinois na nga balongwa aza moto liboso te aza pe moto asuka te kofinga ese boma moto namoni bato mosusu mpe bareproche nga mami motu kutu afinga kutu mama na ye moko yo koma ye kosolise yaya kofinga monte ese kotia motu cercueil kofinga yaka lokola nga mpe nde na vali mona okoma nofinga imbécile nyama boyeboye yana ofinga bato nyonso ata bato nyonso na live show na bino afinga bino ndele obolia te mpo Karine mokonzi afinga ye bino moto aza na mobali ne mpo basala magodo akokosala te mpo aza na susi Karine afingaki biso en direct ese koma yaya toana droit mpo anitenga mpe na yaki naloba na bino ke na ndenga mabe te mutu kutu lisusu te aloba lisusu kombo ya jani to asabu te mutu nyonso ana droit soki yo omoniki ya jani yaki na raison akufi mpona basusi mwasi asalaki mabe nga Karine na analyse na nga na kati na bango mibale mutu ana raison aza te bango nyonso mibale 50-50 mabe eza partagé na koencourage te ke mwa mwasi ana soki mpasa ya kindumba na ndako ya libala eza ya koencourage te me na oloba toujours na bato biso totikali na bomoi tozwa leson totire leson na makambo oyo yo kaka mpe bachinois balobi kolobisaki te bandeko oke nayoki na olobise te nayoki bochange bacommentaire tozonga na sujet nayoki moto aza humain nabi nayokeli bino nayoki moto aza humain nyonso asalaka erreur moto asalaka erreur te ana droit erreur te ezaka nzambe mpo ye mokili na biso me biso nyonso atangaka nde navandi boye non sa erreur te ndeni aussi longtemps naza humain mpo ani nazalaka moso mpe nasali likambo eke ezongi nayaka mpe bachinois ebolimbisanga mpo na reconnaître ke nagasaki na reconnaître ke nasalaki erreur parce que naza humain elakisi teke mpo nalobaka na YouTube nalobaka na réseaux sociaux mama nyonso moto osala ezalaka clean te mama yo moto ozangi na eloko ofinga nga mpo mambo nyonso ofingi nga bafinga nga deja tellement ozangi eloko ofinga taa na sa soni okomi yo obota mwana elongi mabe ya yo kosi Henrietta bela chubombo dona yo moko na bana no moko bimisa na libonso ozotala photo Henrietta otali na
Bana mama boyoki oyo nyonso kaka bato kaka balingaka kaka soki Karine afandi calme balingi kaka ke aya koloba po ko répondre bato nyonso oyo po babando tinda jiji o aya kaka kotumbola kaka Karine place ya afandi calme lolenga ye kosala life na ye comme mutu nyonso pe aye kopesa ya ye matière Karine pe aye kosala ya ye donc bango bamoni ya Karine mabe batinda kaka po babanda guerre na garçon oyo jeji po bango basepela bazwa matière bana mama botika yeki motema mabe ata place ezate bozokende kotuka kaka mutu aya kaka aya koloba po guerre ebanda po bato babanda kofinga boyeboye en tout cas bozofinga na soni mwana oyo na kombo ya Arieta Belau la star vraiment bandeko aza na place okoko kofinga ye Arieta tokene tozonga mama to bando finga ye nanu erazalaki elongi balakisi ye nanu te mais siko Arieta elongi basi balakisa allez bozo susu bo audace bo bandi confiance Arieta est-ce que vous avez la sonité est-ce que vous avez la place au finga Arieta eza oui c'est vrai moto azanga ka défaut na nzoto na ye te ata kozalaka ongalaka ndenge nini défaut ezali mais mama na ye ayebi place nini Arieta aza na défaut mais Arieta soki otali ye boye mama eza na place poko ofinga Arieta azali bombo biscuit mais bozozorda susu kofinga ye mwana oyo bazotuna abutelaki wapi mwana oyo nana yango abotaki ye mais Karine mpe aza mwasi mabe te aza mwasi kitoko papa na ye mpe aza mwasi kitoko mais bozokofinga ye susu motu bozomona ye ka mwana oyo bozomona star oyo soki ka mwana star oyo Arieta oyo alobisa mokili oyo alobisaka communauté congolaise congolais mais lelo bozofinga ye susu en tout cas boza bandoki soki bolokaka te bosimbelaka bandoki bilamba baninga bazoluka koyeba yesu lokola nkolo mobikisi me bino bozaka na makambo mabe na makambo ya kofinga ya kotala n'importe quoi na Arieta en tout cas bokosi pardon aza star na biso la star oui Arieta aza la star ozotika okaka te vraiment bozaka na makambo Arieta boloba makambo ya jiji ye po azoya koluka susu guerre na Karine mokonzi bino bato botindaki ye bolingaka te bomona bato babanda kosola bakoma bien il faut bosala kaka nyonso bokabola bango parce que namonaki na TikTok wana ndenge baso kotindaka jiji wana kende kosala live na minute wana po okende korépondre Karine ye pa lobi nazokende nakende kolobela ye nazokende kokoloba makambo wana bongo te posa moto bino bokataka posa moto olenga alobi bokata ye kaka po bino kuna bolobi bopesi envie na bino donc ye pe ya koloba ya ye na ndenge na ye pourquoi alobi yango il fallait kaka ke alanda bino akota pe kaka na monoko na bino te ezalaka te toza na Europe moto alesaka moto aza te na mboka démocratie mboka mondele moto nyonso aza na monopole aza na droit aloba o azomona ezosemble ye bon mabe ezali ke soki Karine ayaki abandi kofinga wana bolobi ke non tala susu azongi na mabe du fait ke afingaki te ye pe alobi ya ye amoni mabe eza wapi donc bino bolingaki bazwa kaka Labrine wana batie na nzungu na liboka batuta ye non Labrine mpe akozela mokolo na ye ya jugement soki ke ye moto asali artiste na biso mabe wana abomi ye nzambe moto akozige ye nzambe pe moto akozwa charge na ye soki eza bongo nzambe po soki alobi ke akowumela na se mokili oyo te akowumela te mais soki ke ye te obien nzambe alobi ke ye akowumela po abokola bana wana akowumela biso ata bino bokiti bomati bolobi nini mpona mwasi wana Labrine wana mabe oyo asali soki nzambe alobi ki akoprotege ye bana mama siko moto aye kopesa point de vue na ye aye koloba apesi faute côté wana kuna apesi pe faute côté wana kuna parce que bango mibale faute ezali partager parce que na départ na bango ezalaki déjà mabe fondation na bango ezalaki mabe balonaki fondation na bango mabe ezalaki bien te yango baye kokoma ti na moment oyo baye kokoma
tina citation oyo moko akufi moko atikali yango balobi na libala soki botamboli bino mibale esimbi te moto na moto azwi nzela na ye akei sino te moto na moto oya kosala bamatière na ndenge na ye donc moto apimela moto awa aza te eza bongo bana mama botika bino bobanda olinga bongo ke Gigi na Karine babanda guerre non guerre wana mpe ekoprogresse oyo ekele mpe liboso te ekosimba mpe te eza kaka bongo me botika Areta na kati ya makambo na bino oyo parce que Areta azali bonbon mwana wana azali bonbon bokita bomata aza la star en tout cas la famille nazotika bino boyeba ngo ke Areta aza star bokoti na makambo na bino te susu bokobana okoma susu bofinga Areta boye parce que nga na komona place bokofinga Areta wana botika basentiment na bino ya pamba baluvunu na bino ya pamba wana bozozanga maloba koloba eza te bomona te nini yango tokoloba tika tofinga ye oyo tozomona ke tofinga kaka parce que place ofinga eza te bokosa te en tout cas la famille nazotika bino bolanda video na biso na bokebi nyonso mpe ndenge Karine Mokonzi la baron mama ya YouTube ndenge a répondre Gigi na oyo nyonso basalaki mpona contre ye ke pourquoi alobeli akoteli mwana mwasi wana Labrine wana oui c'est vrai toyebi asali mabe moto akobetela ye maboko azate bango nyonso basali pe kaka mabe donc eza nde bongo merci la famille nazotika bino soki bozwi video na biso boleka kopartage pe koaime e kosala biso bien la famille nazotika bino bana mama babisou en tout cas babonsoir babisou na bino bambote bino nyonso bacommentaire pe ya malamu bye bye.